Magazi Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana ki réalité ya bana kino Magazi Kinshasa na biso Kinshasa na biso eleki partout Buyukiti Bukuyoka kaka Kinshasa na biso Kin eleki partout KNB Kinshasa na biso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo les abino pardon Jima sala ilo karatakate ya on a bien yo Jima mokende yo umela bana kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Téléma Kinshasa eleki partout Jima mokende umela KNB ko zape te so kuta nango check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Bon début de la semaine, à Balandi Nyon sur le magazine KNB ou Ezole Mbate, Kopé Sabino, la vraie réalité à Ville Kinshasa. Tikato Fongo, l'édition de Bissou Mokola Lelona, retour et à Jean-Pierre Beba Gombo ou à Kozonga. Mokola le 23 juin Oyo, population va réagir. Magazi Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino Magazi oluka ku place ba oteka ba maputa ba polo na somba ya famille na mobimba wana mwana mboka mona minitio toza na ba besoin ya bana mboka ba congolais nde ba DG luka déjà président na biso za mwana mboka ya solo toyebi famille na ye toyebi bandeko na ye Bemba pe toyebi famille na ye toyebi bandeko ngi bango nyonso baya tozongisa mboka na boka ba congolais kapete bangwanda bana ba nyonso baya donc tozongisa Congo na mboka ya ba congolais Kombo tongi su Congo be étranger ba dijango te mona Bemba to e mona mboka Bemba tozeli maboko polele donc tout le bana luka pesa ba même ba chemise na bando tonga lelo na mama Bemba za congolais azape na droit ya koya na mboka na ye atake congolais akendaki azongi mais le mot tozobo ezaki Bemba premièrement il fallait na yeba ke na mboko tona président de la République Bazali Félix Tshisekedi ce qui ndimi aya il faut pas ndima pe ba principe pe ya okuta na pays zate ke ya ye a comme ce côté mais Félix c'est comme le roi pas comme mokonzi comme le roi ba mosala ba guerre d'esprit on a vraiment des tous vraiment dessus na yango parce que éviter Bemba azoya pour continuer politique ou bien azoya pour s'imposer na gouvernement Félix ou bien azoya pour la vérité désir. Attends, Yambo Kanabisu, c'est un fils du pays. De même, Batunios Bazozonga, nous avons vu son excellence Moïse Katumbi à Zongi. Tous ces enfants-là, le pays a besoin d'eux. Mbokezan a besoin d'eux. Donc, Sora Koya, Azapena ba militant naïa va roser là, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de grave dans tout ça. Tout naïa, n'engazoya, tu as d'abord opinion naïa été, hein. Puis ma candidature naïa été, mais biso peuple, tous autres là, réaction naïa n'enga comme la toi au capé discours naïa n'enga au salaire. Ce que vous avez contre le peuple, vous avez contre. Ce que vous avez pour le peuple, vous avez pour. Pour le moment, vous avez fatigué, vous avez malade. Mais il y a des gens qui ont été non, abondaki pe pour la démocratie, moi ils ont ma bête. Toujours boya mutu, te pour fatiguer habite boya mutu. Et moi bon, azan de on a vu sur Goya, mais tu es biqué, bambébé ali, asaba bambéba, mais fatigué tout le monde bébé na yenga salité. Et on toujours souhaité Fatih chance à ça. On va jouer tant qu'il y a opinion, bateau bambongo, baya ouverture, baba coach bambongo na wana kati ya mboka. Pour être tout mboka et tomboma. Baya na baba tout ba relation na bango ba yebi pour te batia baba faire na kati ya mboka et tomboma. Population très satisfaite na bobsek ya docteur Etienne Tshisekedi pe ba remercier ba président africain nyonso o ba ki na matanga. Magazi Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino
Papa Tshisekedi azalaki grand leader munene na tana biso neti ba biso ba oyo toyebaki na ko passer na ye batan moko ya makasi amutu moko ayebaki na ko benganela biso dictature pe lelo tofungwami tokoma comprendre que non biso il faut vivre na démocratie faut état de droit ezala mutu na mutu il faut azala a vivre lokola mutu nde bavivaka na bamboka nyonso baprésident nde bayaki vraiment eza esengo makasi tomona quand même mpo na ngai Denis Sassou Nguesso aza président moko amarke ngai parce que namonaki depuis le premier jour ti akende ti côté bakenda kokunda grand leader en tout cas alakisa vraiment que ana bolingo aza vraiment congolais oyo ayebi mboka oyo. Mais un grand souci est que un grand barba le roi Étienne Tshisekedi est comme pour Batubaya Kolela et c'est une invitation. Raison pour laquelle au monde l'absence et la présence remarquable à une stade de martyr le roi en commençant par Fayoulou, Moïse Katumbi et d'autres gens passent. Pourquoi maintenant est comme une invitation? Papa Penda va nourrir place nae place et bonga va nourrir on va nourrir. Maintenant l'équipe bien va présent beaucoup comme papa ya baye et belé to sepeli ndenge va nourrir papa. L'équipe bien ma casse maman. Et l'équipe bien ma casse et le repena to senga ki po bakunda papa ya moi. Papa la kisi ke azamu tumunene na mboka oyo. Talande bakundi papa. Ba présent nyonso bae na remercier le roi président Sassou azaki na biso ti lobby ya dimanche akena tongo akendaki dimanche na tongo donc kokunda papa bakundi na sepeli pena. Quelques autorités au bazalaki na bobsek ya docteur Etienne Tshisekedi ba PCP ba vi na bango. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino. Il fallait bien que cela se fasse, sinon ça dérange les consciences que une personnalité d'une telle importance un Congolais avec tous les combats politiques qu'il a menés dans ce pays, que son corps ne soit pas inhumé dans le pays, ça a dérangé quand même les bonnes consciences. Un devoir, Etienne Tshisekedi est l'un des dignes fils, des très grands dignes fils de ce pays. Il a beaucoup lutté, il s'est beaucoup battu pour le peuple congolais. Lui rendre le dernier hommage pour ses funérailles était pour moi un devoir que j'assume avec plaisir. Lui-même, le Sphinx, c'est aussi un homme exceptionnel. Hein. Vous savez, il a combattu toute sa vie pour le peuple. Il a combattu pour l'état de droit. Et donc, il n'y a pas beaucoup de politiciens aujourd'hui qui le feraient. Et donc, aujourd'hui, la population, vous voyez, toute la population lui rend hommage par rapport à ce qu'il a vécu pendant ces 40 ans pour la population. Il a toujours vécu proche de la population, à côté de la population et comme je dis, pour la population. Et d'abord, donc, je suis très sensible à double titre. D'abord comme Congolais, je sais tout enfant comment nous avons été gazés derrière les leaders historiques pour le combat pour la démocratie et l'état des droits. Et au second niveau, c'est que politiquement parlant aujourd'hui, nous célébrons certes une disparition, mais une continuité dans le combat pour l'état des droits. La politique congolaise, un des piliers du combat pour la démocratie, l'état de droit, la liberté, s'en est allé. Et c'est important de vivre ce moment. Parce que, comme tous les héros, ils partent, mais c'est les souvenirs qui demeurent. Parce que les valeurs qu'il a défendues sont les valeurs aujourd'hui reconnues par tous. Et qui sont appelées à être défendues par tous les Congolais, par-delà les contradictions, les bords politiques. JCTS Bell, le jeune Congolais Tshisekedi, Tebarmexiaki, chef de l'État pour l'organisation, il y a deux Indingue et Kaki Malam.
Jeunesse congolaise tshisekediste. Toza ko remercier président de la République na ndenge asali matanga ya mokonzi na biso le fils de l'humanité Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Toza ko remercier lisusu bapaya na biso oyo bayaki kolela na biso esika oyo ya Yambo. To remercier mingi le président Denis Sassou Nguesso, Papa Ochombe. To remercier lisusu président Paul Kagame ya Rwanda. To remercier lisusu Papa Lungu, président ya Zambie. To remercier lisusu Papa Fore Nyasigbe. C'est pourquoi te remercier. Et te remercier lisusu to sengi na mokonzi na biso président de la République na qualité na ye ya rassembleur asala nyonso ndenge asangisi bana nyonso pembeni na ye, asala nyonso ba oyo nyonso bakufa eke banzoto na bango etikala koya awa te. Tosengi ye asenga bandeko nyonso wana bazongisa banzoto na bango epai boye. Tolobi nzoto ya Papa Maréchal. Papa Maréchal asungi pe biso mingi awa na Congo. Papa Mobutu asali pe eloko moko oya motu ya makasi tozo benga unité nationale. Tosengi lisusu na papa na biso Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, atongela feu docteur Tshisekedi wa Mulumba monument moko awa epa na biso na centre ville na esika moko oyo makambu nyonso akobanda komonana, puisque toyebi sans Tshisekedi tolinga toloba démocratie elingi ezala te na pesi bino butondi. Pourquoi le lo bandimi bakoma kolinga mingi prophétie ke matière? Est-ce que prophétie eza malamu ke matière? Que pourquoi l'église mingi bakomi kolinga prophétie mingi. Oui, prophétie et bandika kalelote. Prophétie et banda kala nzamba bana koloba na minoka ba prophète uta kala ya mboko to yeswa botama. Et oyo tozomona lelo eza juste accomplissement ya prophétie. Oui, bandaki na batan ya Abraham et na tan ya Isaac et na tan ya Jacob et na ba Moïse, tout ça eza juste accomplissement ba prophétie. Mais problème eza ya prophétie te. Mais problème ya makas eza ya ko examiner prophétie, ya ko étudier prophétie, ya ko réfléchir parce que même si diable peut utiliser motu pour que motu peut appeler sa message. Voilà pour cela dans le livre Actes des Apôtres, la Bible déclare ezaki na mwana mwasi moko ayaki epai ya Paul abandi kosakola ke obaza basala nzamba solo. Oui, abimisaki prophétie ya solo, mais ezaki un esprit ya Python. Ezaki un esprit ya Python. Loko la Bible zo sabiso yeso solo balobi na ta suka ba faux prophète bakobima et bakozala penza ebele nde tozomona lelo. Or le véritable prophétie par l'excellence c'est la parole de Dieu. Oyo ezaki ata basakole liote mais makambo eza na kati ya Biblia yango les prophéties pona yo. Et loko la église
eza enseigné te yango moni lelo bazolanda mana mipepe ba prophète yango moni ke akenaki quelque part prophète moko apakole mafuta esengi abimi na epe lisusu ozwe bate eloko nini a déposer kati na yo or mosala nzamba solo ayaka pona ko maudire te mais ayaka ne pona ko bénir or lorsque peuple eza enseigné et ozaka na besoin ya prophétie te ba ebise ke nzambe tozomona boy mais akozana besoin ya matiti ya mobesu eza maloba nzambe parce que yango nde ko pesa ye accès ya bokonzi ya nzambe mais soki aza enseigné te amiyebi oyo aza te ayebi pete lo ni fasala po azwa eloko wana akukufa pe na ba promesse akufa pe na prophétie bekokisami te yango esengi na bisika tozwaka temps ebele kosakola seme tozwa pe temps ko enseigner peuple nzambe voilà pour cela ndenge omoni lelo na enseigner après avoir enseigné mutu ye moko a comprendre que ata prophète asakole lingate mais maloba nzambe sa prophétie pona ngai lelo yemoko amonisaki ba aveugle mais lobi yemoko akomi aveugle mais na bi pasteur moko azwaki ba miracle lokuta koti na kati église mais batu wana eke ko frapper bango nzamba frapper basaka na nzambe te. Beltesco a sponsorisé qui tournoi à boxe dénommé Bibotou ya Bondeko ya ba policier na ba civil wezalaki na fiki na pavillon 22. Tournoi à boxe dénommé Bibotou ya Bondeko ya ba policier na ba civil basalaki na mokolo ya samedi 25 mai na fiki na pavillon 22 et salemaki avec un pacte pe idéologie mokonzi ya ba sponsor Beltesco azalaki présent population bayaki ebele pona ko soutenir ba boxeur pe ba répondaki présent pona ko soutenir ba boxeur na bango na koyemba kobina pe ko scanner ba cri de joie ba boxeur o ba participaki na tournoi bazangaki malobate ya ko s'exprimer esengo na bango devant micro na biso pe basengi na ban sponsor ba continuer ko soutenir bango pour box ya mboka na biso et kende liboso. Merci na ba sponsor soki bango te mais makambo eleki ko intenzate. Esa la biso bien le roi de la bango tozo mata pour to se pesa bango pour basima ba ya lisusu. Police la police fait donc Nicolas toujours pas donc. Match l'équipe première attaque boxer fait détail. Na expérience ne ma moleki wala. Mabuto oyo na ya briske na yeba gite na papa mukie na bunda komba mais ko ba tene na ngai ya bunda moyen de se faire ba tene na ngai te ba continue ngate ya ona ko bunda na sepeli na bato ba pesinga ba don oyo na ba prix oyo na sepeli même ba la sima ba ya so ba se belé ba soutien ba soutenir bango ba manager ba ya so ba soutenir box pe ke liboso box na biso na sema classe ça pour ce moment et moi ta likolo yango to yibo soutenir bango na sepeli pe pesi merci mbote na docteur na maté a soutenir moi na tika moi na ite dans les sermons marquage là il va dans 3 jours donc fait na habité journal le tikali mémorial na vie na ngai donc ndé na zabo ti jour na kufa journal na trop bossa na honte soir pour ces alliés ba pesa biso chance opportunité en matation colari na episa ki bango soirée aux remontada et la soirée magique benga ba tebele baya et belé ba comprendre ki honte point le ki bomo to ina digital ba matina sali 1 mois 6 mois na matali colari Beltesco pona kosunga ba boxeur o ba participa ki na tournoi ya Bibotou ya Bondeko ya ba civil na ba policier bazwa ki charge ya kokabula ba produit Beltesco pe ba enveloppe na ba gagnant ya chaque combat libala ya Beltesco na ba na yakine mutu ya kokabula yango azate Kinshasa et l'équipe partout. La curiosité au magazine Kanbeza la Kanango le totuni pourquoi balobaka babotaka mwana kasi babotaka motema te est-ce que motema ezala kalibanda ya nzoto to nini magazine Kinshasa na biso réalité ya bana botaka nde mwana babotaka motema ta mota motema nde mwana bobota 12 na kata famille chaque mwana aza na caractère na ye bokota la papa na bino aza motu moko logique basala mosala bien mais mwana za abimi boye azibikisa mosusu mosusu azabikisa libanda mosusu kaka boye kaka moni achange ka motema kaka akomi kuluna bien mosusu alatika bien abimi libanda akomomela masanga makasi
Si wana papa aboti motema, papa aboti na eka mwana. Papa nyonso ya olinga te mwana azala nini? Aki mupandi. Papa to olinga mwana azala. Aza comportement na aza bizali makambo to asalaka. Mais du fait que papa atiki yo na ndako bien atiki yo na classe abimi akembulo. Na journée, otana papa ta? Parce que mwana yaka na éducation zo kana mukili. Ah, kobota mwana bokoli bien na palin. On laisse bien tout au salela. Mais tellement zo mwana pe makambo mususu libanda o esepelisi ya kokende. Après bon motema na ite. So bazan ba défaut ba sala ka ba moyen tout ba pesa ba moyen pa bana tant que ça mwana est bien. Mais mwana ka mwana mo kwa bibi. Ça faut ta parenté. Na ko ba te parce que ngana ko mina mwana ki c'était pas atambola ka banza na yemo ko natali sike vie yango ke babo natali se mais yemo ka ke ko sala mabe ndenge na motema na mutu tindie. Yeso ke na ndenge ya musuni boye koloba ke oboti mwana oboti motema teza inconservable, eza inexplicable. Mwana bota magana motema na ye. Mais je pense que un peu moboti ya rosa peut-être muibi ya ningia initié pe mwana na muibi mwana moni na vie na ye ndenge azokola lobika ke non nga oza muibi te anzela na Olanda te. To papa rosa la mutu mo sérieux mwana lendi sila mabe selon milliers ndenge akola ki ba facteur ce côté na vie na ye et modifier vie na ye comme si bon peut-être et permettre à Olanda nzela obaboti balandalité. Mais sur le plan ndenge ya éducation on ezelo mususu so ke pe na ndenge ya bon la chair bo so yo bota mwana bota motema te bon mwana motema to kendo sombango to kendo sa na éviter hein. Mais il est vrai union cesa responsabilité à parents. Moi tant bota magaye batende nya ko la parent aboti ndé aye bakande nya wasime éducation à mwana wana. Est-ce que c'est normal moi si est une belle famille koleka famille na yemo propre ouais abotami. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana eza malamu pe eza mabe pwani te eza malamu mama botu ya memi na banda 9 mois na libu abotu ya kolisio okola tango okolo lobi ombongo no bana pesa pa mama bokilo na ndeni pesa mama na yo okopesa pe bokilo me ya bokilo ekoleka te po bokilo bazaka baza batu mo compliqué bayambaka nyonso yo okopesa ye yo zo pesa ye so pesi mo comme susu pa oya akoyamba na ye to boite okopesa bokilo me ya mama na il faut eleka faut pesa pe mama na yo pesa bango nyonso po mo bokilo abotelo mobali mama aboti yo moko pesa mama pesa pe bokilo mais bokilo eleka te ke bokilo za super mama na ngazo soso non so bokilo na ngazo super mama na pe fa super mala mama si akipa kota na bango pe kota mobali kota ba mobali kote espesa malamu soka zwa kanisa kote moko eko pesa biete libala ezalo ko za malamu na basemeki na babokilo pe oyo ba pe ba botiyo lokolo kena libala o kanisa pe bango homo bota ko bota mana ibite lobi mana ko bando ko songa biso soka ko bando ko songa baboti te ko songa lusu banani ozomana mwana malamu akanisi kota mabali akanisi pe kota na bango mala ye moko te me akabya nde bokone pasa mama na ye ko mama na boti mwa mobali aboti pe ya mwasi donc ba mba basa mama bazali bana ye ba mama na ye ko kabya pe mama na famille na mama na yo ko kabya pe mama mobali ko mito mona bazaka mama mobali azaka ndoki mama mobali azaka kama be bongo te eza bongo te na bolingo nzambe linga mama ya mobali ko ozoko linga mama oyo aboti yo po ya boti mwa mobali wana pa boti mwasi il faut linga bango ba nyonso ndenge moko so za ne loko opeso ba vite ke dia nyonso te mais amoni ke ba mama bokilo ka ba leka kana bango mais zala siko na bolingo na ba ya pe na bolingo na ye oza ne loko po pesi mais ata mama no ko pesi ko leka mais za pe na bolingo po ko pe mama bokilo na yo. Magazine KNV souhaité joyeux anniversaire na coordonnateur ya magazine KNV Jimmy Mukendi. Usiku ya kunisha jikoki tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.
Ouais, 1er juin. Mbotama et l'âme, il y a grand prêtre notable dans la biso à Kitambo, Jimmy Mukende, bien que sur CNL, le DG à CNL, patrouille à KNB. Moto à Salaki, Balinga, la Tubotama na Kisasa ou Yarayovi. Dans Salaki, de rejoindre comme partout, et à la Rayo. Mbotama et l'âme, Bolung Webele. Bambong ebele motema malamu ebele zalaka pire vie ba petit na eno zalaka na biswana ketch bonheur va vous mon vieux Jimukende dans le petit na bidji ouais Kitambo ne tombera jamais pour l'anniversaire notable Jimukende usika vraiment vena biso Jimukende mbotama malamu non talaka yo fait donc ça yo vraiment l'esprit na biso ko koya quoi mbotama malamu vie. Nani esalama te ba président oyo bayokani na matanga ya Dr Etienne Tshisekedi bakutana na sozi ya Maréchal Mobutu. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no magazine Kinshasa na biso eleki partout magazine Kinshasa na biso ya mawakino bafunda Big boss, Papa Chombe. Papa Chombe. Magazine Kinshasa na biso magazine Kinshasa na biso yango bakino bakunda na suka édition na biso ya mokolo ya lelo nazalaki na esengo ya ko présenter yango kasi bobo sanate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso au Kinshasa oyo eleki partout magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki no